Info Plus HD officiel TV mbote na bino balandi na biso nyonso ngai wa bino aimable servante nazara toujours wana pour na bino soki bino bozala na tenga pe na ozala awa tenga c'est Godé Boula Matindu babenga ngai je déboula la colombe je suis là toujours pour na masolo na biso nde katolo baki cœur brisé eza wana pour na kobeta masolo ya bato mitema na bango midioka na makambo ebele soki total la plupart mitema ezokana okana babolingo. Et on est là encore aujourd'hui pour une histoire que une sœur a la biso yango, en tout cas son cœur est brisé. Son cœur est brisé. Ezalaki na famille moko jeune fille moko azaki na ba jeune fille bazala ba na quartier, elle ne crée pas de problèmes, azarane na likambo mutu te, azane gentil na mutu nyonso, azana camarade te, azana ennemi te, azana standard. Elle se réveille le matin. Bonjour, bonjour. Aya mikolo mo la tete nazali. Ok, opina bimi. Bablo moka ya bon. Atanga nae. Il y avait aussi un yaya ya quartier, un grand frère ya quartier. Grand frère wana pe azala ki na epeka grand frère ya quartier, azaki ne pe bien apé ça rappelle batumbote. So la rappelle bien na jeune fille wana. Et grand frère wana abanda ko sepela la jeune fille wana makasi parce que elle était une fille très cool, azaki bien, azaki respect makasi pe azalaki ba fille bazala un peu omone moi mayele fungwama azana neti ba fille musuta azara so ala mukina tonga otala baninga ye pinze le balata ipolo le azongelika yango te ye mabiloko wana azala ina mote et le garçon banda ne ko sepela la fille wana mona ke non aza fille moko aza bien. Ça s'est fait que la fille a tangi nae ba humanité nae assisi à quelle université assisi à quelle na mukoluka pe musande ezalaka ma cartable na liboko ti azupe musala mo na société mo ya moi bien en place na ville akomi pe ko bima ko ke musala ti atali mois 2 mois 3 mois chez bango mo ya bi na lukanda kuna ko mananga ko fanda tellement na komi pe moi responsable na musala place na sala. Il se fait qu'il y a bima wana na veni wana na quartier wana akenda changer les côtés. Ba mona la ralisute na bato a quartier na bango. Un jour comme ça la fille a côté na supermarché son bara bleu oné amikembi. Ya tala boy amoni tonton wana. Tonton na ko mona ezalaki gi. La fille wana ko mona ezalaki Belinda. Belinda tala boy amoni tonton gi. Yaki, Belinda, okoma wapi? Mona ko lisute, yaki ngana longwa na nga côté. Okoma côté ni te yaki na koma na nga boy na koma ko sala bla. Nga pe na sala kana nga ezaka juste na ozonga ndako nena ngina luka mwa eloko nga pe na luka ka eloko na supermarché Belinda la sepeli ko mona mikole belé est-ce to ko benga na te pesa numéro non Belinda pas eu numéro apesi tonton gi ba pesa ni ba coordonnées c'est bon ba panzani ba keti ba sola ba on ba téléphone ba sola ti un jour tonton gi a proposé Belinda est-ce que to ko dîner ensemble soko uti musala aussi si musala tu me fais signe je t'appelle ou bien na ko zoyo toke fanda quelque part na restaurant moto Belinda a problème ezate tonton ngakutu leo na sisa nanga avant et Belinda tango sisi musala abengi pe tonton ki bakutani bakei pe na restaurant mo ba fandi ba bandi pe kolia komela basololi ti tonton ki azu courage ya ko bisa Belinda non tu vois depuis que je te voyais là quand tu étais petite na banda sepela na yo mais j'avais peur de t'approcher parce que na banda mon un peu fermé babilo mo ya bon mais comme siko na moni oza cool makasi na sepeli okoma mwasi nanga Belinda yaki on se connaît déjà dans ba quartier na ba veni et comme ça et ça le côté ça coûte bien ndenge famille na bino ba famille na biso pe ba famille na bino et ça la coûte bien makasi Belinda bon on va voir ti yake ndenge za la ka gi alembaki te ko tumisaka Belinda moi je t'aime ti Belinda pe aki ko tomber amoureuse ya papa gi na tomber amoureuse na Guy atenaki na maloba nae tellement il ne fait pas des aventures asaki ko sa ba aventure te amemaki yango vraiment ti jusqu'à ce que abalaki Belinda tonton Guy aye ko bala Belinda ba kominda ko moko ba famille ya Guy ba sepelaki na Belinda makasi parce que ba yebaki déjà ndenga bandai kokola et ba famille ya Belinda pe ba sepelaki na tonton Guy po ba yebaki ya na ya quartier zaki ya moko ya bien asunga batu mingi fandi Belinda nagi ba kominda ko moko ba fanda na bango tongo moi c'est que musa bel paquet musa. Il se fait que ba umeli ba sali 2 ans 3 ans Belinda zo concevoir te Belinda zo concevoir te wana kande ba famille bazala ba komi mo so bando ba bala kibu obota te deni mo bo ko lo ba ya CCC mo ko lo ba ya CCC bango mi balé couple pe et déranger déjà bango mais ba ke ba hôpital ba tamboli
basali ba examen ba docteur ba yebisa que non boza bien. Il y a personne ou aza stérile na kati na bino. Bino nyonso boza na bino bien au moment opportun boko bota bo se déranger te. Et bango tellement ba yebaki na bango bongo bazongi ba fa na bango ba se déranger te mais ba famille ya mobali kande bazalaka. Et à mon na tantine moyen na ndako ah bonjour tantine ah tikanga ezala tabo na yebo mwana moko abimia et tantine yo eloko monte ka boy ah Belinda leli afandi okimutema passe jusqu'à ce que maman ya Guy azalaka na ville wana te place maman bazalaki par exemple na Kinshasa maman Guy azala wana maman Guy azalaka na intérieur kaka kuna na intérieur ndenge azalaka bengi mwasi ya Guy aboti na te oh zemi kutu te otunaka kobota mama Guy abongisa libala moko kuna na fille moko ya mboka kaka kuna abito kei na ke koto na ndako mwana ngai Belinda jour wana ke ndem salate afandika we ba 14h atala boy pipi mutuka mobo ekoti mama Guy azokita mama oye mama oyo bengi te mama kutazo kipe tazo kitsa biloko na mutuka na fille moko baimo yaka saka ke non ndeko na bango ba utimboka na mama ba yambi bango bien lambi ba lie ba fanditi na pokwa Guy aye tango Guy aye kozonga akuti Belinda na mama na ye na fille wana bayaki na mama na ye bibango te yambi pe bango mama oyesa ko benga bino na benga ni sune pa mwana ngai fona benga na ye na makamna na osasu na sisi na kena umela te awa ba fandi ba yambi bango pe très bien ba pesa bango place balali na tongo mama na la muka 5h akena porte ya chambre kaka Guy mana na masola sola nani Guy pa bimi mama lobini otoke to fanda kuna asalo Guy pa ke ba fai na salo Belinda patika la bite tika na kende Belinda bimi ne take suba Guy ayuse non chérie viens yaka to sola na mama waza makambu ya yebisa so ya kasoka o ya kaka mama na pa kina chambre la musipe la fille o ya kina ba fandi ayebisa binga na lembi banda bobala na kobote zate na kasa iso na ya na okuta ta ba koko mibale na mema bango na okoma déjà mukolo na ba koko nini mwasi na zo bota te yango nga na décida kitake nga mama na yo na yelio mwasi Asui mwasi na bali déjà makambo nyonso kuna na yelio ina tikelo awa bobota na eponga za mposa bakoko Guy atala bi mama est-ce que makambo olo bano oyeba oyelinga mwasi je sais pas quand même moi la moke nga mukolo bo responsable bo yoke kangela nga mwasi ya na wala makambo antiquité makambo alelo te nga mwasi na ngai yo zo bisanga oyelinga mwasi te mwasi wazo bota tenga na yelio mwasi Guy abi mama esimba te zo mwasi na oye na wana ozana bana ya mibale beleki epesa bango parce que nga naza déjà na mwasi na esala Belinda tema passe Belinda leli atiki bango na mama na mwana bazo discuter Belinda koti na chambre ake kolela Guy atelemi atiki mama bango se mama kaka ndenge nazokota na chambre na mwana apesa mongo transport na mwasi na oye na ye bozo kende ngai te aki ayebisi Belinda ne pleure nga na lingi yo bato nyonso baoloba na etali nga te sache ke nga Guy na lingi yo Belinda même oboti te nga na lingi na ngai Guy abimi na kanda na pesi mama mbongo transport bisi abina yo na mwasi boye bozonga soki na kolinga mwasi musu pona bota ezala yo te muto oyela nga moko na linga mwasi musu mama wana na kanda wana bisi ndenge na kebo na ndako noko tikala komona ngai sabi je m'en fous mama kende me nga na bika ke yo za mama na ngai yo po ebike nga na za mwana na osetu mama abimi na fi wana bayaki bazongi na bango intérieur Belinda tikali motema pasi akomika mawa mobali akomi ko consoler non chérie ngam na linga yo ko banga no loko moko te ata balobi esale loko te ba fandi Guy azaka pena mo ba camarade na ejo mususu muninga na emoko mwasi na botaki mwasi camarade ya Guy aboti abengi bango mwasi na nga boti mwa mbali boleka na ndako ba camarade na ye wana ba kena ndako so iseti na ndako camarade ya Guy bake kuna bafandi bameli lisolo ezaka ngana mwasi nanga tobalani ka 4 ans yango bana mibale nga kutu 5 bana misatu nga 3 ans bazolobeta masolo Guy yo kasi yo na mwasi tobanda bofanda bwino bokipaka kutu makambo obota te bozana bino à l'aise ba voiture ndako ya kitoko meko bota ezate Guy tellement melaki na ba whisky esale motema pasi azwi mutuka ekozonga akuti Belinda fandi ayambi pe bien akoyembanga te nasana posa suna yebwe bana baya koyamba ngai yozo ya koyamba na sina lembi koyamba na jour wana ezaki nde tour ya Guy siko afinga Belinda afingi Belinda a traité na batumo Belinda okisumu tema parce que Guy azaki la seule personne oya bandaki ko consoler ye tango bandeko ni bandaki ko ya ko finga mais to wana ye pa koti na kan ya bandeko ni akomi ko finga Belinda leli akoti na ndako alela ki toute la nuit à l'alité
ngipe alali na tongo nango Belinda lamuki asokoli moi pe asenga ta clé ya voiture ake musala ezate abimine ka bongo azui transport ake musala as travailler jour ngo na bureau azaki bien te baningane ya musala nini ya te na sana nga bien asai musala ti e comme ba 17h ba 16h 17h musala esili abimi aye kozonga komi na arrêt transport pasi 18h betele anti ba 18h30 ataka mutuka moyo yetele madame oke pe amino na okende boyo ça va biso pe to ke be matata sunga Belinda koti na kati ya voiture wana ko kende ka ba démarrer mukewe ba miseli arme ba braquer ondo oza ko bouger te pesa biso nyonso za na weba na nelo côté na uti musala j'ai seulement mon argent de transport en tout cas ndena za bwena na nelo côté so bo manga bo ma bilonga po na za nelo côté ona uti musala se ko za mbongo baba ndio fuye sac nana o carte bancaire za mbongo na kati ya banki na kati ya carte na abi mbongo eza oso bisa bino ndena na ba arme bo tozo kita na place moko zo bimisa mbongo place to kita la tozana arme la so ko meki ka ko bouger to boma baki bakomi place ma boye pe place ngo isolé bakiti baki na mir Belinda bimisi carte na e abimisi bango mbongo apesi bango olie batika e bazwie lisusu batie na kati ya voiture ba continuer na e baki na e ti baki na lupango mo na lupango mo bakoti e bakoti na lupango pe kitoko bakuti chef na bango ba criminel wala batu ba levaki bakuti chef na bango afandi atuni bango oh bozongi boende noa c'était déjà ba 21h to ke 22h bozomo oh non to zui to kangi mutu mo ba pesi biso mbongo mais to ye na ye kaka bo boye na ende na sana mo mwasi mo aza ba kitisi bo ya zuiye aene ya ka fanda ba fandi atuni mama boni ote batu no bazwinga déjà nyonso mais siko baye na nga lisu awa bi akobanga te nga na libérer na nga moni nga na mukonza bango nazo libérer bazuyo nini bazumbongo na ngai sac na ngai bilo na nga nyonso za akati akobanga te nga na libérer. OK merci mais avant de libérer à une seule condition isuni il faut na bima na yo na coucher na yo pour na libérer ah je suis mariée ta liboko na nga na la tapete na okokosa ngo tabi je m'en fous. Est-ce que ngana za na posa mariage na yo soko boy tu vas rester là soki to beto masasi okufinde to bomba baningo na mususu o to yaka na bango ah mais toi tu as de la chance na biso ke na coucher na po na libérer ozo boya soko boy tika on te tue c'est tout ai bisi baninga ne la bozula ngai bochele kuna chambre bai ba tombole ba ke na chambre na arme kabo Belinda moyeza ki soute na somo arme na ke ba libérer a cédé Belinda a cédé, le criminel, là, mon criminel, wana abimina Belinda. Tant abimina effectivement, pe, ba tché sous na mutuka ba zongi sel souti na boulevard place bazwa ki ba bois ki wana. C'était déjà ba 1h du matin. Et le monsieur, tonton Gita matika la inanda ko comme ba 19h mon mosina oyate, a komaki déjà ko se déranger, peut-être nenga kenda ki na kanda bongo, akimi na ye, akepa na bango ou comment. Azo benga téléphone et sonné, mutu azo yambati. Tant ba libérer Belinda ba libérer qui est kaka maboko na makolo na boulevard wala pe azotambola moni batimo ba uti feti batama bazanga te mama yo na butu beno ba leva ki ngai bosunga ngata na crédit na benga mbali nanga a PCP crédit a bengi mbali déjà ba 1h30 era bengi tonton Gia yambi téléphone chérie c'est moi tele makambo komelinga bona bo tie ou abina sa boulevard place OK ça va zala kana na oyo zo Gia la mukina buto na démarrer mutuka ke azuye ba ina ndako Belinda zo lela bandi ko consoler non ba saidi ba botolinga nyonso abi ah wale za biloko mukiso bazuye esa eloko te ils n'ont rien fait rien bazuye ka biloko Belinda a bombi ke abimaki na chef ba criminel wana aibisi mobile na ete mobile na consoler wana ti asokoli apese biloko ali akoki kolia ta bondeli alie afandi ti balali tongo etani Belinda komika malaliza komika kolela lela mobile na biso kaka po ba lever yo bazwi mbongo no ezaki na compte na yo ndelo kozo bimbo manzoto anga ba téléphone de lelo kana oke sombelo ba téléphone o salisi ba sim blanche siko nini ozolela o te na yo kaka mtima pasi ndenge ba levaki ngaya bino comment la passe c'était ça arrive l'essentiel c'était ta vie le quoi vie na yo ba toucher en côté c'est bon déjà ba fandi wana une semaine 2 semaines Belinda komi koka ba malaise na nzoto komoka ya moso alali me po ala mukanzoto kilo mo po alia ko appétit za lisute et ko ça la 3e semaine Belinda ko apenza bien ta sumbali na en tout cas na yo ka bien to mbali me kendo hôpital que ça ba examen ba peso ba question mais là je suis sûr que ba émotion kaka ne ba leva ki wana yango ezo sala mon kende ba peso ba kisi
et Belinda pa ki hôpital asalisi ba examen des alaka na temps ba bisi yaka 14h ozo ba résultat ake pe musala ti ba 15h ake kozo ba résultat docteur a benye na bureau docteur a fongoli résultat bisi non maman oza na malaria oza na typhoïde bona boye mais résultat moko na zo biso oza na nyama mona libumu nyama oyo aza apesa kisengo oza na ina libumu félicitations madame oza na zemi Belinda tuni quoi abi oza na zemi tuni zemi yango ya combien de mois zemi ya 3 semaines effectivement tango ba levaki ti jour wana ekokisi pe 3 semaines Belinda simbi mutu ndeza batu mususu boye obetele lisola zemi ya sepeli Belinda bandi kolela médecin tali nyabi oh madame ozolela nini yo mutu zana nona ona musapi oza ndako libala ba nonso yo sangwa zemi et tu pleures olela nini yabisa bité monsieur oebité c'est bon merci beaucoup pesa ka papier na nga na ki ndako médecin on a pas payé ba papier na ye wana Belinda kendako akomi na ndako afandi mobali na uti musala ye akuti afandi ka mama atuni qu'est-ce qu'il y a non na ça qui examen ba ebisinga boye mais ba ebisinga ke naza na zemi mais mobali kuta zela kiata Belinda sisa kolobate era yoki ka Belinda binaza na zemi agangia aki ayambi chérie na baki nini tokobota oza mwasi nanga tokobota zui téléphone allo mama mwasi nanga komi na zemi abengi papa bango abengi bafamile bango lobi bino nyonso boya na ndako na osa feti mwasi nanga komi na zemi Belinda azolela siko mobali ya comprendre olela nini apese pe temps expliquer ye te azolela kaka na ntongo nango bafamille ya Belinda baye bafamille na ye mobali baye mama na feti mwasi nanga komi na zemi fete esili bafandi Belinda zemi asepela ane penza nango te e mwa fanda ko mwa motema pasi aolela penza mpona zemi wana tititi un jour azaka na mwa camarade na ye apartage na ye mingi akepa camarade ne wana camarade na komona ezaki Rachel aki akutani na Rachel abisabi camarade na ye na bete yo lisolo moko abi ayaya loba kuna omona oza bien te ka zemi nde komisio boye zemi ka moke besoki 4 mois yango ezokomiso boye ayebisa bite ayeza nango mpona zemi te na eka na sola nao abi sava loba kasi abi oyebi ke banlevanga abi wi nayebi ke banlevaka yo bato wana soki tomoni bango esa so omoni bango oyeba bango abi wi nakangaka elonga moko abi mais eloko na yangi na biso eza yango te eloko na yangi na biso ke batantango balevanga mokonzi na bango abimananga mpo alibere ngai ezemi oyo naza nango eza ya ye eza ya papa gite na oyeba te na sanini Rachel ayebisa bi Belinda oza zoba fanda na yo kande papa ki ayebi na ye te bongo yo muto banda koluka kobota na papa ki nzambe asungi yo mizweli zemi tika na yo koyebisa te bota na yo kaka Belinda bina okoka ngo te na omona ngo makila mutu ezaka ya mutu kopesa ngo mutu mususu abi esa eloko te ebela bano tomona bango bandako mabale okanti baza ya mibali wana fanda na obota no mwana esa eloko te conseil Rachel apesa Belinda yango wana ti Belinda se maîtriser akoti mo esprit nde moninga ne na ABC zemi 4 mois 5 mois 6 mois un jour ake na supermarché moko boye akoti osomaka babilo ne ya mike mike atombola miso atala boye le criminel là oyo banlevaka ye na oyo aviolaka ye amoni bango nyonso misato et à reconnaître bango siko esali comme émotion atikali otala bango kaka ningo otala bango boye oyo aviolaka ye wana ata madame qu'est-ce qu'il y a otala biso boni abi te na kati ndo ndinga mutu mo na yebi oyebi ngati abi te na yebi ote madame na yebi ote monsieur natala ki onde na konfonda ki ona mutu moko OK c'est bon baleki bake Belinda susu ezongisi eli susu na émotion wana aye kozonga ndako na pasi wana na motema azolela kaka mobali na biso bimenga na comprendre côté tozaka na biso bien tango banda kozwa zemi te ozaka kutu so bafingi yo lelo lelika jour moko esili mais bando koma na zemi koma kaka kolela ezaka nini aiso mobali na bite eloko te zemi 7 mois zemi 8 mois Belinda okoko supporter te afandi atala bino soki na tiki boye na keko bota ego compliqué nga donc je suis obligée ya koyebisa gi vérité Belinda jour wana zui courage balali comme kana butu nde baswa couple basola na butu wana Belinda la musigi ayise bi papa mike na zemi abi oui na bi koza zemi e déranger ça ni na simbi na libo non il le côté
abi webi ke ba leva kanga abi oui ah ili solo ngelingaka kozongisa ona mutu no po esala ko pasi ya bite abi webi ya ba levanga wana bakenda na ngaba botolanga nyonso ya bi oui ba botolaka nyonso carte de lecteur carte bancaire ba carte de service ba biloko no nyonso bazwaka ba téléphone na yo ayebisi abi oui mais mokonzi na bango pe apesanga condition moko po ba libérer ngai condition ngo ezalaka que abimaka nanga avant libérer nga ah bon oyebisanga te poani ya bino en plus wesuka kobima pamba te yeba que zemi oyo naza nango eza ya yo te eza ya criminel wana et je préfère te dire la vérité ozwa décision oyo kozwa soki obengana nga na zemi naki ebotela na ngai mpa na biso problème eza te soki mpe okodeside ke nabota obokola mwana problème eza te me nga na préféré nayebi soki ya vérité Belinda bandi sukolila gi atikali kimia gi afandi atali na faire ba 5 minutes aotala mwasi nika nyeti asimbie na liboko ayebisi abiti chérie je t'aime na posa ya okabwana na yo te tu es une bonne femme tu es ma femme et je t'aime et je t'aimerai toujours avec cet enfant là na mwana wana mwana olingo kaka na boya na ngayo te Belinda tuni c'est promis na boya yo te tu es ma femme ba fandi na bango zemi 8 mois 9 mois et kokoma pe kande ezalaka jour yango ngongo ebeti Belinda pa bandi ba gazo zemi pasi pa ake hôpital Belinda aboti mwana mwasi une jolie fille mwana mo kitoko ya Belinda boti gi azaki na musala dezalaka allo papa na boti okoti mwana mwasi nazoya gi abengi bandeko na Belinda boti bengi ba camarade na ye gi akena hôpital akuti mwasi pe abotaki na ye bien bandeko Belinda baye bandeko akibaye basepela na hôpital gi abengi ba master na ye oye pa kendaka un jour fête ya moninga na bango moko mwasi na botaka bengi pe bango master ndeni Belinda boti mwasi nga boti mwasi lelo ifo yinda na yindisa na ndenga osakana te po bosekinga pe mingi masa problème ezate tokutana wapi babengani wana ote tokutana na ndako abab po yazala ne na mwasi te kuna tokovana biso ta 2 jours tomelaka na biso azande complet na ndako babu wana camarade yaki ok ça va tokuta ba erni ba 17h ok basisi musala babengani wana pa mutu na voiture na yeba ke na ndako abob whisky masanga balie bameli esalika ndezalaka gi na esengo wana telema zobina balamo a tout bouquet de fleurs moko ezaki na mesa na ndako abob tango a tout bouquet de fleurs wana ekwei bouquet de fleurs ekwei gi ata na se bamoni carte de lecteur mo bepe ekwei monezaka okwesi eloko ngunza molokota gi ngunza molokota tala boye komba mwasi na tabe photo ya mwasi na ye atikali ni azotala mbo batala omasa otala ngo boye ndeni abite na otala nanga kabia oza nyama mona liaki atikali babiloni ba carte de lecteur ba carte de service ne tikala la na lokaka jour mona ke bwa kango parce que gi ayebi ke camarade na Bob aza mutu aza mutu misala gisko atali carte wana esali bien te aimba moko raisonnable c'est que mutu aleva mwasi na ngezalaka Bob donc carte de lecteur na nde mina ndaku na ye c'est que kaye esali gi bien te ba moi fandi après moi 15 minutes ayi songa amasa na ki mutu passe na longwa na ke ndako yoka boye sengole ko so meli ba whisky ke na obiso to tikali atozaka ba bimi ko ba kende gi atika téléphone ni kula mesa atika ki ona nko ba on so ko ba bimi po ba kende gi asane ti azongisma bozanga na zo téléphone azongi atomboli bouquet de fleurs wana azui carte de lecteur atala boye na carte bancaire à moi sina na carte de service à moi sina azui onyo so tie na poche abimi na baninga na ye wana akoti na voiture na komokende tellement mono déjà komi ayebi déjà muto alevaki mwasi na ye par là pe akomi déjà ke muto alevaki mwasi na ye nde aviolaka mwasi na ye nde atiaka mwasi na ye zemi esali bien te na nzela azo conduire na bakwiti amelaki déjà pas ki abeti poto mutuka
abeti pota ya mwinda na boulevard asali accident asali accident wana bato pe baye wana babaloli mutuka azwi choc na likolo babengi Belinda mobali na asali accident Belinda bime komasa na kobota na mobali accident non mais ça grave te azuka choc na likolo bakangi na hôpital moko en place ti bakolibere na bango ok gi na hôpital Belinda pe na hôpital mama ya bagi kuna na intérieur place azalaki ya luka ikoko ti ayoki ke mwasi ya mwana ya boti alongwe aye ye moko aya wale ya mwasi ya mwana na ye akomi kosunga Belinda ti Belinda abimi hôpital gi pe place azalaki abimi hôpital bakomi na ndako bafandi une semaine 2 semaines un jour comme ça Guy a fancy Belinda et bi chérie obi ke ba levaka yo abi oui ba levanga est-ce que soko moni muto a levaka yo oye ba ya bi oui balata ba masque te le côté so na moni ba on ba bango d'ailleurs une fois na mona ba on déjà na supermarché na ebisaka yo mais ezaka déjà trop tard basi ba mikende laka abi OK mais na retrouver le komoko retrouver nini mobali abimisi carte de lecteur alakisa na retrouver ba carte na yo moi si olia tout nataki ozwi yango wapi na occasion nini ozwi yango moi ça katani en bon c'est que yo ebi bato ba levakanga ezaki ba jeune na yo osalaki yango ba levenga ba kende ba violenga po peut-être na ozwa zemi ba botelo mwana c'est que yo yebi yango moi ça katani non chérie eza bongo te lokuta c'est que yo muto yebi yango maman moi ça tomboki maman mobali oka makelele nini moi ça oloba sur le téléphone alors papa boya na ndako ngala boy na ngali balona zo bima la ko fana mobali za criminel boyete mobali c'est chérie calme-toi na expliquer na lingi te c'est que yo ebi ba jeo abenga famille mobali abengi na famille na yemoko OK ça va to ya na tongo et comme pe na tongo tous les deux familles baye famille mobali baye famille mwasi baye nini oteto ofanda ka to sola mwasi azaka akanda ngana na obima na ndako kale ngana ko fana mobali boite bino nyoso nde ozabe boyebi ke période bango ba levanga bi 8 oyebi ke ba leva OK papa maman na moni muto alevanga ta levaka omoni o ezagi ezagi liso ndenge nini ezagi muto alevaka ondenge ni boki aleve yo ye baite gi ayebi gi muto alevanga tala problème koma ki boy koma ba levaki nga ba carte na ngebunga ki ba carte na monani epaji famille mwasi batele batumbuki c'est que ça ba jeune c'est que muto asaki ba jelo kwa bandai ko baye yo botaka te ndaluka ki ba enlever yo po ba kende ba boma yo yatikala ba la mwasi mususu ezaki ba jeune Guy a fait un peu comme Guy a dit boss qu'ils ont opé sa parole na luba. OK ça va luba kasi zaki ni abi non. Ba leva qui est bien sûr. Ngana kindaki quelque part. Ndena découvrir ba carte okuna. Nazwi na ye nango pona expliquer en plus muto nazoki ba carte on anda kuna. Aza muto assure OK lelo siko so na bengi aya awakoya. Na tuna ki esoki akoye ba bato ba leva ki andimi. Oliati katolande ya procédure wana ba moko ya toboki akomi onga mtu na leva ki ezaki nde bongo ezaki nde famille mbali bande mwasi to saka mwasi mabe tellement mbazo botela un jour akoboma yo atikali na biloko note famille mbali komi tourna ba on peut batomboki il se fait que ba camarade ya Guy tindenge mwasi ya Guy abotaki tindenge Guy asalaki accident batikalaki komona na isuna bango te bayokani de bazalaka na moikiri na bango babino lelo tozoki tala Guy na mwasi na ye mwasi ndenge abotaki na Guy ndenge asalaki accident tozoki tala bango bayepe famille ya Guy na famille ya Belinda bazalaki ona baosola makambo wana na pe bayeba bakomi na porte na portail le pango ba klaxonner sentinelle akia fongoli jipe koti camarade ya Guy wana Bob na deux amis na ye wana mususu akiti na mutuka bakiti bayeba koti batebele bwendeni bozaleka jour biso to ya nde bino boya Guy to etotala wa mère ande wapi bébé wana Belinda tomboli miso atali amoni bato o ba levaki amoni na muto a violaki akomi émotionnel bandi olela beloba no makambo eza te
Gi to e total on ngo bimaki hôpital ngo saki accident jour wana total pe mère ndenga utai ko bota bo fanda ba fandi jusqu'au ba fandi gi siko azu bon soulagement parce que ayebi ke ndenge zana déjà ye tango betali solo batango pe bango la mbamoko akangi bango gi azu parole ce soit bi dès moi c'est nga zolo ba ke ba levaki oui c'est sûr que ba levaki suka ki na ko enlever pambate Belinda et moi banjolo ba non ba levaki ngai bakendaki na ngai e mokonzi ya bato na levaki ngai a obligeaki ngai avant libérer ngai il faut abimala ngai abimaki na ngai na komaki na zemi mwana na botaki yeyo en plus na yebisaki mobile na nga vérité gi pa ndima bi oui moi sina nga ayebisaki nga vérité nga mona ndimaki ke na obokola mwana na famille ya mobile baboza zoba mobile po anini kaka ebela basi baza oba obota yo ndimi no ka bokola mwana mutu mususu ke mwasi aza ndumba saki yango na nkopo ameka libanda soka ozwa zemi batomboki lisusu gi habité bobanga na bino te epe wana sur place gi mama ko abi mwasi nanga ayebi mutu alevaki Belinda pa ndima bi oui mutu alevaki nga na yebi ye pe na moni ye na mutu abimaki nga na moni bango sko ba camarade ya gi ba o comprendre te bakutika lisolo ya ko lever bakutika lisolo ya ko violer ba comporte gi ezani no te masa no fana to so na bino sim Belinda ba moi telema zu courage abi mutu alevaki nga yeyo epe mutu aviolaki nga yeyo donc mwana ona sana etata na yeyo camarade ya gi ba moko ba zui mwana ona akia déposer les Bob camarade ya gi Bob asimbi mwana Belinda bandi kolela famia gi ba telemi ko finga Belinda koti bina pesi mukolo mwana na engape na moni awa place na ngeza esute moi je pars Belinda koti na ndako banjo bongisa biloko na ye gi atikali gi ayebisi Bob abi ok na mwana wana te Bob ayebisi abi mon cher wa camarade na ngai omoni nga nyonso na sala na bota na nga kutu te na lukaka pe na za na mwana kaka ndenge boyebisa ke o mwana nga vomi na kufa po bino bozwa mwana o nga na ok na mwana na ndimi mwana kaka ndenge azane na 3 semaines bo na ok na ye gi na Bob camarade na ye ba bandi lisusu ko bunda na ba welela mwana ba camarade ya gi ba camarade ya Bob ba yebisi ba bi non mon cher tika mwana oyo eza déjà dossier mo ya makasi oyo koki kokotela ngo na boite soko ozwa no mwana ozwa mwana na procédure na boye esimba te d'ailleurs eba okanga yo violaki babilo moya bongo tika na nka mwana Belinda pe abimi ayebisi ba parents na ye ba famille bazaki na bibo botelema tokende Belinda abimi mama ya Belinda bande kwa Belinda bazaka na nyonso batelemi papa ya Belinda tikalika afandi akangi maboko atala mwana ye Belinda baluki me papa on part yozo tikala ndeni ngam na benga kyo nga na okende yo lingo tikala pwani papa wango yebisa bi mama est-ce que kokende ozokende o raisonner 9 mois na o bandaki ko sanza dans ce premier temps o banda ko kasu ko liate o komaki mal à l'aise est-ce que o raisonner yango penza nyonso wana ndozo lingo bimoke papa je m'en fous nazokende na sina sambo mingi koki nazokende nga tellement penza mba sungi papa mwana ngwa mona nazotika mwana nga na kende mobile na ibisabi nga na yebaki secret o nyonso na ndimaki yo na yango nyonso bongo komi lelo boye yo nde mutozo lingo tiko lenga na boya yo na mwana oyo okende na ye yo nde mutozo tsundola mwana na nga okende na lingi lisuto eza ko sambwisa nga na ke Belinda bimi na ba famille na ye babima bakende Bob pe ndenga tikalaki nde ba camarade ne bayebisaki non mon cher tika mwana kokende na mwana te Bob azwi mwana azongisi pa boninga na egi Bob abimi na baningane na émotion wana ba mati na voiture ba démarrer piu bakeye Belinda pa zobima na ba famille na ye akoma ekuta ta na porte ya lopango te atala yo bato ba ya kota mbangu papa gi moni voiture ebimia sali mama na accident na coin bato nyonso bazali na kati tondimi te ke ba obika voiture oyo rouge ebimi gi azaki na mwana azwi mwana aki apesi pa mama na bango mbangu na bato mosusu bazaki na babimi bakekuta boye voiture wana mitraille
voiture wana mitraille oyo ya mitraille bob na 2 master ni bazali na kati sur place kao ngi atali mon cher okufeli nini abandi kolela moninga na ye Belinda ye atelemi kabwa otala ngi atali abiomoni moto yango kutu soki azalaki ata envie tolingai tolimbisa ye ou tolingai toluka solution mais moto yango ye yo mpe akufi mwana mpe ye wana atikali yo mpe ye yo ozokende sikoyo nga mpo botyanga wapi et par là Belinda atelemi azangi eloko ya kosala nde yango Belinda ayaki komona biso tebike bino boza na balandi ya Info Plus HD officiel TV bo amayele mingi bo pesa ndeko na biso wana solution soki asa nini soki azonga na ndako ya libala soki akende soki abokola mwana wana nde bino bokoyeba yango. Je pense que to continuer suite na yango na sima po to na masolo ebele oyo tobeta. Merci na bino oyo botiraka attention toujours ya kolanda biso bolemba te koaime kopartage kosabone na page na bino Info Plus HD officiel TV. Ngai mosali na bino Godebula Matindu, je deboula la colombe naza toujours wana. Merci na Jérémy Makila zaki na sima ya caméra. Merci na mon réalisateur Gypsy Aboni le valable nga benga kai moto moko bien mikolo la baxele kombo mo meza secret na na ebisete fa futi la romoalar. Merci beaucoup nde tokutani mbala sima na numéro musu ya lisolo po peto 6 suite ya lisolo na biso oyo. Bye.